kufa na est gouvernement azosala eloko te bato bazokufa koto oyo na kwa muntu gouvernement azoloba eloko te tozosenga na gouvernement tozokoimpose ye azwa solution atrouver solution achape na bamoyen même le parlement infiltré par les Rwandais. C'est pourquoi ozomona biso tozoloba il faut kobenga na Rwandais bato bazwa kotumisa biso na kati ya RDC il faut tobenga balobi ke bayaka na bateke nzokande na kotala na bokoko na nde tobandaki makambo wana esalaka te oyebi bato bainfiltre bayaka na bateke eza moto aza na se objectif na bango ezali pour mais à ce moment là qu'est-ce que nous avons sont des Rwandais parce que ceux qui bayaka na bateke makambo wana na mboka Congo tikala na kosala Bonjour très chers fidèles téléspectateurs du News et Télévision, bienvenue dans cette émission Éveil du Peuple. Émission Owapito Éveil à Peuple Congolais, l'Ikolo, Yabama Guinyo sur Malamute, ou Sali Makanakati, Ikolo Nabiso Congo, présenté par votre humble présentateur Plati Lukaou, l'intelligence du travail. Merci pour votre confiance et fidélité au Bozako Kobanakopé Sabiso Nakati, ya chaîne Nabino Oyo News Télévision. Sans plus tarder, je reçois pour vous Moko Yaba communicateur il y a une nouvelle élan mais nako sepelaye mokonde à se présenter donc beaucoup découvrir encore une fois de plus tant à cause de parole il est là à ma gauche ce qui toda monoko moko na régie à kofongola déjà bilili bo découvrir invité nanga ya mukolo ya lelo oyo wapi to kosolola na ye na masolo oyo Italie descente ya monsieur Muzutu na mabele ya Kwamutu. Bonjour mon amboka. Oui, bonjour ndeko journaliste. Vous êtes suivis partout dans le monde sur News et Télévision. Un mot pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout en ces moments. Oui. Alors, liboso na bino ezali camarade Kisuka Tundenge Shawelo Redi, pasteur Matea Yakanda. Donc la lumière du parti et awa toza liboso ya chaîne ndenge boyambinga na ndako na bino vraiment je vous dis merci beaucoup parce que ce n'est pas n'importe qui à côté ko yamba batu pamba non il faut kotala quand même nazana sengo ndenge boyambinga na ndako na bino. Merci beaucoup mwana mboka Redi o amibengi na kombo ya pasteur Matea Kanda. Nous allons en parler de la situation où Ezako s'est affronté le D-Tribu, le Yaka et les Teke. Nous avions appris que l'excellence Adolphe Muzutu a la descente sur le sol des Teke, en fait, na plateau kuna, précisément na Kwamutu Bisika, Wapi Bandeko Baza, Kobomana, Baza Kokatana Mitu. Je pense que Yope Ozalaki parti, il y a équipe et accompagné qui excellence. Oui, Tozalaki na Katiwana, la délégation na Tozalaki, en tout cas, Makambozo, les Kanaka. Tiamboka Congo et sala soni na peuple congolais. Donc torosenga na gouvernement fongola misu sinon les Congo ezokende mal. Les pays va très mal. Donc torosenga na gouvernement a fongola misu sinon guerre ezoya. Mais pour éviter guerre sengele te biso peuple congolais nano gouvernement a mis en charge. Na sens nini. Faut gouvernement a chaba moyen pour soutenir FARDC. Premier point. Yami Bale, oyebi mwana mboka Adolphe Muzutu, tangwa tamboli na kwa muntu, ezali panango bate. Situation ya est du pays, tozo mona elinge kota lisusu na kati kaka awa na kwa muntu awa. Na kwangu, soki na kwili so ina Maindombe. Na province ya Maindombe. Maindombe neme, no! Oyebi balobaka na lingala mwana soso soki atondi na nzungu, yebete na se mama na ye azali. Donc biso tokendi wana poto yeba mama oyo atondi na se kuna noko oyo atondi na se nzungu papa oyo atondi na se nzungu poto découvrir ye parce que jamais depuis to banda na bukoko na biso totika nano komona makambo aboyete makambo conflit teke yaka non ça n'existe pas en République démocratique du Congo sauf que les londe to komona makambo aboye et le seul politicien oyo aniati alobe na kende na natala bisika wana nini ezoleka ezali mwana mboka Adolphe Muzutu. Mwana mboka Redi, vous êtes en train de parler en parabole. Nous voulons vraiment avoir des détails. Alors, lorsque vous êtes descendu sur le terrain de Kwamutu,
qu'avez-vous trouvé là-bas? Nini obino bomona qui précisément tambokiti parce que oza koloba guerre et pas kiza koya. Donc faut en fait faut la biso to loba encore plus to mais un peu comprendre nini obo de koufa qui sur les sols kwa mutu. Non makambo biso to moni de ko journaliste merci pour na mituna. Oyo nga na moni en tout cas na mobile ndé na telemi. Sinon il faut na lela. Na ngona na okitisa nano ata une minute. Ndeko na yebisio somo. Qui vivra verra. On a moni batu bazo kufa bazo kata ba chef coutumier. O mwana mboka Adolphe Muzito aloba chef de terre sans terre. To moni bamboka saccagé ya kotumba piller tout. Donc makambo yo eza infiltration moko eza na kati wana nde na yebisa yo ndeko journaliste il faut to fongola miso. To moni batu bazo kufa bana bazo bota mananzela mama mususu aboti bana mibale mapasa akundi bango pona somo wana. Omona donc pillage. Oh yo ka benga balobi ba sabotage. Quel sabotage na kwa monto peuple congolais o bozolanda nga de loin comme de près makambo biso to moni na kwa muntu eza makambo moko soki to fongoli misu te mboke kopela moto. Mwana mboka redi lorsque vous êtes descendu sur le sol kwa mutu kaka ndengo uti kolobana bomoni mboka ezali saccagé ba massacre eza ko salema tolingi o meka mpe ko sosolisa biso banani baza ko sala ba massacre wana. Mon Congo eza infiltré balobi ke bayaka na bateke nzoka nde na kotala na bukoko na bino nde to bandaki makambo wana ezalaka te oyebi bato oyo ba infiltré bayaka na bateke eza muto aza na se objectif na bango eza nini pour tuer ou éliminer les chefs coutumiers baboma ba chef coutumier baboma yo pona nini ko boma chef coutumier po abosa na ba limite ya zamba ya ba ferme na bango. Le Congo est plus riche, mais le peuple congolais souffre. Je vous assure, journaliste. Est-ce que Batongo wana oyo baza ko massacrer peuple congolais na territoire ya Kwamutu jusqu'à présent baza identifié, to baza jusqu'à présent non identifié. Mutu faut identifier mutu batwana ezali l'état congolais. C'est lui. Alors qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ces situations? Rien, l'État sali est l'autre côté azotala na miso. C'est pourquoi to senga na biso peuple congolais nous tozo ko imposer les gouvernements. Lokola tolobaka gouvernement oyo eza infiltré. Il y a l'infiltration. Soki tokena ba député infiltration ezali. Soki tokena ba ministre infiltration ezali. Token armée infiltration ezali partout na RDC infiltration ezali et na rezo biso makambo ya kwa muntu ezali ba congolais te. Alors ceux qui ba Rwandais sont des Rwandais. Qu'est-ce que peut nous prouver que réellement ce sont des Rwandais? Non na yebisio que sont des Rwandais parce que un gouvernement ce qui est infiltré. Armée est infiltré. Banani bazo menacer RDC. Ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Rwandais. Bangonde bazo menacer RDC. Toyebi biso nyonso ke agression rwandaise ezali na est ya République démocratique du Congo. Alors na territoire ya Kwamutu et komiso ba rwandais. Qu'est-ce que peut nous garantir que réellement ce sont les Rwandais? Na yebisio loko la gouvernement eza infiltré ndeko journaliste. Là, il ne faut pas me poser des questions là na lobby Congo gouvernement infiltré. Il y a l'infiltration. L'armée infiltrée. Même le Parlement infiltré par les Rwandais. C'est pourquoi au Monabiso, il faut que Bengana ba Rwandais. Bato bazio kutumisa biso na kati ya RDC, il faut que Bengana bango na kati ya mboka. Lorsque vous êtes descendu sur le terrain, sur le Kwamutu, nini o bandeko na biso ba yaka ba yebisi bino, nini o pe bandeko na biso ba teke ba yebisi bino. Pour que o meka koloba na suka que ce sont le Rwandais za ba yakate ba teke pété. Oyebiso ki mutu ozo ndenge na loba mwana soso atonda nzungu te. Ya oyo ba benga ka instrumentalisation. Na bambule leki to monaki bangombe moko ezo uta quelque part. Balobi babouvier bazoya na ba ngombe. Mais sont des Rwandais ndeko journalistes. Et ça makambo il faut pas fungula mituna bino boyeba mémoire.
sont des bango nde bakendeki kokota kuna posa na bango ezali. Il faut diviser, il faut balkaniser la RDC. En commençant par Kwamutu. Est-ce que tokoki koyeba bangombe yangwana eyaka na territoire ya Kwamutu combien de mois avant makambo eyako se déclencher? Oh, vous savez mutu alingia abomayo omoni ndoki tango alingia abomayo akoyamba ngombango te il faut ya malembe. Et ça fait déjà 2 à 3 ans o eleki. Tango bakoti kuna bakeiko bala na bateke babali na bayaka basombi na baferme omoni makambo bakende ikosala nzo ande bazo préparer bayekoli pe minoko ya batuana après baye na instrumentalisation ya koyebisa muyaka ozomona yo uta boye muteke o uta boye, mais ça n'existe pas en République démocratique du Congo. Yango to ekomona sont des Rwandais. Moi j'ai dit et je vous assure sont des Rwandais. Ce qui lokuta gouvernement a en charge à Lukabanani Bazabas. Et comment un civil peut tuer militaire? Tozo mona bayaka, tozo mona bateke na minduki ya basoda. Bazo zo ango apinde ko journaliste. Ezo utapi minduki wana. Non. Tango zo mona déjà munduki ezo tango na lobby armée za infiltré, gouvernement infiltré. Il y a l'infiltration. Tout le monde civil na munduki ya basoda. D'où vient minduki wana? Mwana mboka redi bande kongwana oyo outi koloba eteke bayaka na bangombe sur le sol Kwamutu tolingi toyeba bangomba ngo bayaka nango po basala nango nini et puis bangomba ngo ekendaki wapi pe bango batu bakendaki wapi? Mais eza mutuna déjà otuninga na yanoli yo na ebisio batu bayai na bangombe nano bakbunga même bangombe ebunga emona na ba disparaîtra non identifié bisika bazali ka bayeba te mais koya komona malembe ezo mona na ete sont ces gens-là. Bangonde bazana sekuna bazolinga ete guerre eya na RDC. Alors, tant ou de sonda qui sur le sol Kwamutu, je pense que son excellence Azwa Kingonga yako solana bayi ba chef coutumier. Alors, tant à Azwa Kimokano yako solana ba chef coutumier, proposition to solution nini o ya malamu bo memela ki bandeko ya ba village o nyonso eza brûlé et puis na territoire ya Kwamutu mobimba. Oui, moi na mboka Adolphe Muzito tango akitaki kuna balobi pleurer avec ceux qui pleurent. Alukai moi kopo ya loso, moi savon ya kopesa bandeko wana. Oya bimisana no thème moko alobi chef de terre sans terre. Akendeki komona kokuta na chaque village. Akuta na ba chef coutumier, ba sololi na bango, aebisi bango, voilà, apesi explication. Akoleka chaque village, mwana mboka Adolphe Muzito, akomaki asolola na ba chef coutumier, ezalo chef coutumier nazamu yaka, onga nazamu teke, asolola ki na bango. Est-ce que tokoki koyeba o ba chef coutumier ba yebisaki ye par rapport à la situation eza ko se passer na Kwamutu? Oh oui, makambo ba solola ki na wana toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi toute vérité n'est pas bonne à dire? Parce que oyepo éclaircir peuple congolais. Dénommé à émission Oleki et Bengami na kombo éveil du peuple. Donc il faut éveiller le peuple congolais pour comprendre la réalité. Non. Dès que journaliste ozana mituna mususu rotunanga na yanoli yo mususu na go yanola yote. Pourquoi? Bao ba leader bangolo minene to benga bangolo minene. Bango wana nde baza en charge ya koloba makambo wana ya ko dénoncer ba makambo wana. Mais quand tu as un peuple, non. Avec biso to loba yango esengeli ba leader. Soit moi mboka président de la République a Robert Ambela, soit ba leader politique munene ba Robert Ambela, après biso siko to ekolanda na banzelo ba okende. Mais pas mpamba na go ya koloba. Bon, ndena yebisio toute vérité n'est pas bonne à dire. Je pense que Bokenda qui Kwamutu actuellement bozongi. Donc est-ce que pour te chuter parce que médias isalingonga bokita qui sur le terrain en fait ça qui constat de lieu il y a la réalité où ils allaient se passer sur le sol Kwamutu allais-je dire. Est-ce que tokoki koyeba cause ya turbulation oyo eloko nini esali ete bandeko bayaka na bateke bafandaka kimia utamela tango mulai donc subitement mbala moko makambo eya ko se passer cause principale nango cause fondamentale ya makambo ezali nini poto chité omonaki na est du pays barande bazo ya ko agresser biso
Oyo mwana mboka Adolphe Muzitu aloba que nous allons faire la guerre contre Rwanda. Ozomon. Donc alobi bongo batu bamona ineti masiki. Mais le les ont événements au Salema. Pour nini na lobi que ba Rwandais. Parce que biso à tout moment nous sommes menacés par les Rwandais. Et ces Rwandais là ba déborder des gens ba iko kota tina na maindombe. Na bisika wana. Donc même événement au Salema na est, même événement au Salema na Kwamuntu. À ce moment là qu'est-ce que nous allons dire? Sont des Rwandais parce que ceux qui bayaka na ba teke ba makamwana na mboka Congo etikala na kosala matende ko journaliste. C'est pourquoi tozo senga na gouvernement a fongola misu. Sinon ekozala terrible. Et makambo yo ndeko journaliste na zobiso e ko risquer et même biso peuple congolais ya yoka vi baguerre ya est vi guerre ya kwa muntu pour empêcher biso poto kende na élection. Ça, croyez-moi. Et alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire dans Makambo pour que Mekampe commettre fin à la situation? Le gouvernement a joué Makambo Oyo charge. Un, a joué FARDC, a joué armée Nabiso, a trié, a longola infiltration, a chaba moyen. Parce que les soldats jamais aucun na front avant de bien travailler il faut manger. Mais si on a soldats na biso ba aucun na front quand on a libumu nzala banda kona bango koto ba otika bana na basi ba obenga na bango na banda moyen ça là autrement exact. Mais l'armée là j'insiste ça infiltration ils en a quatre armée congolaise. Merci beaucoup, moi Namboka Redi. Un mot de la fin, message au Koki Kopé Sanaba Kongoma, Nignoso, au Baza Kolanda, na minute de partout dans le monde par rapport à la situation ya Kwamunu, PO Oza Kozela gouvernement et Banakosala. La République démocratique du Congo. Baïbazo Landangai de loin comme de près. Moi Namboka Lumumba Lobaka Lumumba, je sais et je sens au fond de moi-même tôt ou tard. Mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis. Intérieur, extérieur, mais qu'il se lèvera un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux. Peuple congolais, totalement, ce qui Makambo et Bongité, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution, tant que nous, peuple, Yako Bengana Baebazo, tous les dirigeants politiques. Parce que nous sommes peuple. Mais comment est-ce que le peuple est souffrir au moment où le gouvernement a Zawana? Batu bazo kufa na est gouvernement azo sala eloko te. Batu bazo kufa koto na kwa muntu gouvernement azo loba eloko te. Tozo senga na gouvernement tozo ko imposer azo solution à trouver solution à chaper na ba moyen na armée na biso congolaise. Merci beaucoup mon Ambokari. OK, merci beaucoup Natondi Bino Botondi. Chers fidèles téléspectateurs du News Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre mission du jour. Je rappelle, c'était Redi au Amibengaka pasteur Lité Akanda, Azali Moko Yaba communicateur et à Nouvel Élan, à Kitagi sur le terrain accompagné na son excellence Adolphe Muzitu. Donc aeko détailler les biso ba fait au ba découvrir que sur le sol Kwamutu. Donc c'était votre humble présentateur de l'émission Éveil du peuple sur News Télévision Plati Luka. En tout cas, si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de partager, de liker et laissez-nous un maximum de commentaires. On se retrouve juste au prochain numéro. Portez-vous bien. Bye. Mbote Nabandeko Balandi Bonso ya News Télévision de partout dans le monde là où vous êtes. Je vous salue, ce Plati Lukaou, votre humble présentateur de l'émission Éveil du peuple sur News Télévision. Na pesibino ba mbote belé ba remerciement pe belé pour la confiance pe fidélité au bozana kokoba na kosala biso na kati ya chaîne na bino Isaki News Télévision. Comme vous le constatez, je suis précisément na siège ya Nouvel Élan où ezali wapi parti cher ya son excellence le monsieur Adolphe Muzitu oyo wapi toye kozwa en fait ba interview na ye awutaki kosala la descente sur le sol teke précisément na Kwamutu pour na ko vivre les situations qui se passent actuellement na Kwamutu oyo wapi bandeko na biso bateke na bayaka bazana kati ya kobomana oyo maloba eza kobima en fait oyo maloba ezali koloba ma ebele ete bandeko na biso bayaka nde bato baza koboma bateke na ngampe ya bateke baza koloba ete bandeko na biso bateke nde baza koboma bayaka yango son excellence Adolphe Muzitu akitaki ye moko sur le terrain ameka un peu ko
yoka na mato ya baimbo kabateke pe bayaka nini ezali réalité ya likambo ne makambo monso oye a découvrir qui sur le sol ticket ne toko proposer binongo na bilili na point de presse na ye. Je vous laisse la place de suivre et on se retrouve juste après.